bo s'abonner et puis eku zala malamu. Vision Fachi oyo ezali bongo lisu ya mokonzi ya mboka esangana ki lobby na mokolo ya lobby mokolo ya mardi na siège na yango awa na limité makambo mingi oyo ezali kolubama na scène politique ya République démocratique du Congo ezalaki bongo na mesa na biso na mokolo na yango makambo yango ezali bongo nini ezali dossier ya liboso ezali dossier ya état de siège na ville na province ya Ituri na Nord Kivu ezali bongo pe grève oyo baenseignant oyo bazotangisa bana na biso balansaki yango juste na veille ya entrée scolaire ezali bongo pe élection pe ordonnance oyo mokonzi ya mboka azwaki mpona konome bakambi ya sika ya commission nationale électorale na yango Vision Fachi Asbel azwaki maloba pe alobi boye na oyo etali état de siège Vision Fachi etelemeli ba oyo nyonso bazoloba pe bazoloba na ndenge ya mabe et puis bazo évaluer na ndenge ya mabe tina ko boycotter plénière koloba ete mesure ya état d'urgence ezali mesure salvatrice te mais sans ko proposer eloko te tolobi ke wana ezali bongo mabe na oyo etali nomination ya bakambi ya Seni Vision Fachi epesi bongo maboko na mokonzi ya mboka elobi ke mwana mboka asali bongo malamu na ndenge andimi kotala liboso et puis kopesa kosigner ordonnance oyo epesi bureau ya sika ya commission nationale électorale indépendante makoki ya kosala musala na oyo etali négociation ban syndicale na inspection na ministère ya enseignement Vision Fachi epesi bongo longonya na ba enseignant oyo bandimi sacrifice lisusu na ndenge bamesana na motema na bango ya mawa ya kosunga bana na biso batangaka kelasi bandimaki kosigner et puis kondima reprise ya ba activité na ba école kote bana na biso bavanda na ndako te bayeba na kotanga na oyo diplomatie ya mokonzi ya mboka oyo etali bongo ba exploit oyo azosala na mikili ya bapaya oyo tomoni lelo RDC kozonga mutu ya kotelema place nyonso bamboka ya minene evandi RDC pe bendele na yango ezopepa tolobi longonya na mokonzi ya mboka na musala azali kosala ebele babando koloba ba voyage mais lelo tomoni que na concert de nation République démocratique du Congo ezali bongo respecté na yango oyo Vision Fachi pe alobi jeudi oyo mokonzi ya mboka akozonga na engumba ya Kinshasa biso nyonso bana ya Vision Fachi tokozala bongo na aéroport ya Njili mpona koyamba ye na ngonga ya 11h na nyonso oyo tolobi ke bandongolo misu baleki ebele biso Vision Fachi tokotikala lisusu na nsima te lokola lisu ya mokonzi ya mboka le 6 oyo biso nyonso lokola mutu moko tokotelema bana nyonso ya Kinshasa bana ya République démocratique du Congo bana ya Vision Fachi tokozala bongo na nzela mpona kosoutenir ba institution ya mboka ya yambo oyo ezali bongo présidence de la République na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na yango tosengi bana nyonso oyo bazolanda biso à travers ba chaîne na bino à travers média bayeba ete le 6 oyo Vision Fachi tokozala bongo na nzela mpona kosunga mpona kosoutenir ba institution ya République démocratique du Congo tokebisi pe ba opportuniste nyonso tolobi ke yambala oyo boya pe tokutana le 6 oyo Vision Fachi akozala na bango elongo merci.
bengana Félix baboma nanu biso changer makambo mais tolobi avant bakoma nano na Félix il faut basilisa nano biso soki nano basilisi biso te bakokoma jamais na Félix mais ntango bazolancer message na bango mpona koloba ke bango baye kobengana yango biso tokotelemela bango ti tokokende na bango ntina suka oche toche Pourquoi? Non, tolobi boye, nazoloba ngo clair. Tant balobi bakobengana Félix na pouvoir, bazoloba yango clair, tout bazoyoka. Pona nini boye bisi bango te ba changer langage na bango. Je crois que vous avez écouté la bango basala qui marche. Awa, tant balobi bazo sala marche pour na intérêt moko X ou Y. To tika ki bango. Et lorsque bakoloba ke toye ko bengana. Lobi basali na Bukavu. Soki batu bazaki vigilante. Tolinga to suka wa. Lelo peut-être soki population azaki na bango. Lelo tolinga to suka wa. Voilà pourquoi tolobi bazana ba calcul, bazana ba biloko o bango ba osala wana. Mais pour la ko déjouer biloko na bango wana, voilà biso tozana balabala. Tozana balabala non pas poto simba bango ou bien to beta bango to empêcher bango te. Tozana balabala pour la ko surveiller pouvoir na. Biso Fatibo ya makonda moko mokola lobby jeli, chatingo babaki avec tchangwa les zones rouges. Zone rouge yango c'est longue pour makonda moko lobby jeli. Non, je crois que ezali tozo yamba mwana mboka asali makambu oyo esengeli ke to pesa ye honneur. Au na Congo, ça veut dire que au-delà ya Congo, hein, ezali quand même la biloko au président de la République asali. Lelo mboka na biso ezalaki effacé na compte ya communauté internationale. Lelo forêt na biso o ba ke beta lisolo wana. Kagame muto za kolobela yango. Lelo mai oh ya biso moko Kagame muto azao lobela pendant 18 ans chef de l'état aki abundi pendant 2 ans asali miracle pour que lelo oyo ezalaki ya Congo ezongela ba Congo boni boni tozana na esengo te ezali esengo problème ya social tolobi boye mboka na biso ezalaki na libulu mboka na biso muke ekomi kozonga mais nanu na mona mboka moko te oyo progrès ezate bakomi na social place tala place tozalaki je crois que mboka na biso tozobunda pour que progrès eya soki progrès eye nde social ezali nini voilà pourquoi biloko nyonso président zobima wana eza tolongwa na niveau moko boye to progresser ntango tokokoma place wana je crois que bato bakobeta lisolo mboka même bible elobi mboka moko ekoki kotomwama te mpo na eloko ya kolia mboka etomwamaka te mpo na Thompson ou bien Kwanga ou bien Bisi ou bien Soso te nulle part mais mboka etomwamaka soki justice ezali malamu. Soki justice na biso etelemi au gré eye je crois que muto obeta lisolo te ezala ti muto obeta lisolo ya États-Unis ya nzala ça veut dire que ezali impossible obeta ngo parce que bazali na justice ozomona soki neti na Europe mboka wana esimbami na justice lelo mboka na biso mpona kolakisa progrès place ezomema biso progrès ezomema biso pour que bamiyibi oyo baza oyiba mbongo bayibaka lisusu te ozomona lelo bato baza odetourne bambongo alobi te détournement te lelo moto azoyiba te okobetelanga lisolo ya motu moko azoyiba lelo so olingi oyiba il faut réfléchir 4 fois 5 fois otali bana na yo otali mwasi na yo c'est comme ça que progrès ekoya ntango moto ayibi te mbongo wana esali mosala esengeli esala ou bien ekoti na trésor public mbongo ntango ekozala je crois que social ezali ezali simple bato nde babanga parce que bayebaki ke bapiège nyonso oyo batielaki pati alongoli yango question motuna ezali vision Fati na moi baintellectuel bazali awa est ce que bata vision Fati bakotala mokonzi ya mboka video
ou bien bakosimba bukale ou bien bakosala ndenge nini nalingi yo ndenge mokolo nalobi boye vision parti ndo omoni yango eza 4x4 Beau s'abonner et puis écoute Zalamalamu.